Ambango ese yaki na mwa vague moko boye likambango epesi esi espira nango déjà kobeta mo babeta déjà kala oyo kobimisa nsu sikoyo na tangu kaka baconcentre moninga comme pasteur. Ah, comme les gens concentrés. Oui, baconcentré comme pasteur na église na ye moko mbala moko bisa blora bongo olingi ofaire chier kaka mobali na yo papa ya bana na yo musani na nzambe et c'est ça toloba likamo ngana yo ba chroniqueur ba journaliste ba éducateur ya masse si tant likamo ekomi na mboka koza na parti primoro boete folo ba mamoza normal ngana lo bien Michael Mai aza fautif Peniel P aza fautif. Pourquoi Peniel aza fautif? Parce que eza ba image ya kala. Mais abimission quand on temps bali ba consacrer moninga pa comme pasteur. Comment dire qu'ils ont un sens té, ils ont ba jalousie. Vous en avez mais oui, ba maman combien? Ba maman combien bazana ba parler na ba moni ba papa combien ba yini Michael Kalamba. Mais ba bota bana kati wana. Ils a faut botala batala avenir éducation ya bana na bango quand même. Bana na baza wana comme ba mo na bio na réseaux sociaux, ils a bien té yé Peniel wana aza intellectuel. Mais Peniel a peu moins muké faut voyer ba. Aza mo na muké mais atanga classe. Aza trop jeune. Aza mo na muké mais atanga classe. Aza bien instruite. Comprendre? Mais jamais ko ça ba bloc bon na télé, aux yeux pour qui ba bloc on na réseaux sociaux, bana na ba ba téléphone ba mo na ba bloc bongo ba papa sali boy, mais Kalamba sali boy. Eza bien té pour l'éducation ya bana. Na ba tu ko ba otala mo bana mo kinu ba yi na papa ya bana na yo. Mais eza papa na bana na yo. Eza te so bokabwani Mike Kalamba ya otinde na bana ba a scolariser bana na été. Les Jésus circulé. On a tayo quelqu'un azoloba avec de larmes aux yeux. En tant que mobali o aza abattu. Comprendre? Azoloba ke na mine na tilelo na regrettera pourquoi? Na maman ya bana nga pembeni te bana ngai bazana ba éducation ni na regrettera si le azo regretter Peniel et azo regretter azolo bana batu ba maman ba papa bolana ba photo ni ça ba photo ya kala ceux qui va mona yoka c'est nécessité matina ni bona agression violence ya bongo premier kala bo pe ka s'excuser mais tant que na kati ya libala tant que chose na moi c'est comme c'est et comme me pénaliser mon frère l'erreur est humaine ils ont sens ils ont sens ça jamais bako maina ni on a biso na tikolo ko ça ba bloko ya bo ils a bien té ça mabe ils a bien té. Bonsoir, on a bandi retour à Nabiso Chemer Fashion de Nantes. Un grand merci. Na émission Nabino analyse sur le net, le lac à Congo. Oyo et Pesamera Wabino Peggy Titan, le parallèle journaliste intelligent. Oh Lelo, Toromeka tout sur par rapport à l'actualité sur l'internet, par rapport à l'actualité, il y a Ndego Nabiso et moi si Peniel, qui ex moi si pasteur frère Nabiso. Mike Kalamba donc chantre chrétien. Oui, excusez-moi, place en est parce qu'il y a un évangéliste, c'est un commis pasteur, mais je pense que ceux qui nous ont basungi a comme pasteur Kalaming mais à chantre Nabiso Moné ne Mike Kalamba et un grand merci à bateau Bazola Nabiso partout. Merci beaucoup. Na maman Belgique de il y a deux. Donc on a passé un grand merci aussi à Yolande Kanyeba depuis Paris, un grand merci. Nabato Noso Bazola Nabiso partout dans le monde, pourquoi pas Bandego Bazana Suède, Nabo Sanité Mylène Monge, Elisabeth Monge, la famille Monge Mobima, maman Nabiso Aimé Toyape, Wala Ndaraming Mingi, mère fashion de Nantes. Lelo Nena Ebsibino na début à émission Nanga Trosolola, Makamoza Koleka na internet, tout le monde est bouclé actualité. Donc ça affaire Peniel. Oh Peniel tout le monde est bimisa vraiment ba vidéo moko ba image moko vraiment oh ezali ya violence parce que le lot vraiment tout le baki yango kenom acte stop na violence faite à la femme africaine donc tout le monde yango violence ezaka atekene tout le monde ba brigand bat même na kati libala soko beti moi si violemment au sali ba biloko mo eza violence donc tout le monde qui ba image oyo ba photo oyo Peniel a publié qui na réseaux sociaux et surtout na page Facebook vraiment c'est là qui m'a triste na basignon sur Afrique pays à monde entier. Pourquoi il y a cité Moussa Nzambe a combattu na niveau ya mwasi obali na libala bokaki ndenge ni Peniel alobaki ndenge nini azaki malmené
infidélité maramwana tout et pourquoi lelo kaka makambo tout ya mabe komi kozonga na basali manzambe ndenge na ko signaler bino ke lelo na ozalanga mona plateau de par rapport à analyse sur le net na ma confrère na nga Jimmy wa auto mesala toujours ya ko zala na par rapport à intelligence par rapport à sagesse parce que biso toza ba journaliste investigation peut toza ba chroniqueur auto ka mingi vraiment ya ko édifier bino bato bozola na biso partout dans le monde on na kozala na to meka koloba par rapport ya sujet na bino affaire Peniel. Oh, vraiment, et puis c'est pas si monde entier, mais Rosala Biso naître une église au milieu de village par rapport au lobela côté négatif, na côté positif, par rapport il y a moi sina mobali parce que peut balobi que Peniel la balle trop avant à balle na âge, il y a 18 ans et Lelo Peniel, pas même encore 25 ans, Aza déjà na balami balé Mike Kalambay, au Baza déjà divorcé, Bazara sous ensemble été, mais Makambo a bimissé qui na réseaux sociaux ça qui passe, alors bah qu'il fallait abimissé yango, mais tout le monde peut bah oui kocha, bande qu'on a vu Yvette Kalombo, au Bazo ko impliqué bango na Makambo est allé couple oyo zaki couple Kalambay, Peniel na frère Mike Kalambay. Les lots na Sibino qui dans un plateau ngamorté dans un confrère nango déjà na opessaye. Bonjour mon frère Jimmy Wawa. Ouais, bonjour mon frère Peggy Titan, le chroniqueur célèbre, mon apote. On est ensemble. Ouais mon frère, bien sûr que qui déjà n'est annoncé na début émission na biso affaire. Il y a Mike Kalambay Peniel, tout le monde a déjà une actualité Nicolo yo. Vraiment tout le monde ndiko na biso Peniel. Ndenge nini ma Peniel a oti ko bimisa ba vérité est-ce que pour na yo lelo ne Peniel na bimisi makambo to bombaka pour na divorce na Mike Kalambay. Est-ce que ko étaler lelo vie privée parce que ça vie privée na et ça parce que muta ça qui engagement ya ko ba la frère Mike Kalambay. Ndenge lelo bimisi makambo na réseaux sociaux PCP mawa et bimi le quoi acte qui a violence. Ndiko na biso Jimmy wa ko lo bani par rapport à makambo tout le monde na réseaux sociaux pour la discussion na biso Peniel. Ouais, Peggy Titan, merci beaucoup, merci na yo pour oyambi ngai na émission na lisusu. Bon, ngai pour ngai na lobeza vraiment ils a bien été. Ils a bien été. Peniel en tant que bazala lisusu na mobali na été ba divorcaki. Bana kati ya. Bana kati. Voilà, on a loba yona bana kati. Ba boti bana déjà mi balé. Mais ça fait au moins beaucoup de temps, mambango c'est yaki na moi vague moko boy. Likamango et si espira nango déjà. Kobeta mo babeta déjà kala oyo ko bimission sous sikoyo. Na tangu kaka ba consacrer muninga comme pasteur. Ah, comme les gens consacrés. Parce qu'on a dit qu'il y a évangéliste. Oui, ba consacrer comme pasteur na église na ye moko. Mbala moko bisa blo a bongo. Olingi o faire chier kaka mobali na yo, papa ya bana na yo. Bien que bon makambo ko za na ngona mokili, divorce et salama na ngoka pona mutu. Mais normalement, eza normalité que mobali na yo bozana ba bobota déjà bobota bana, papa ya bana na yo o humilier na ba façon na ba sens wana. Tu as bien que na mboka na biso comme na ba état de droit. En plus, a comment attaché il y a président de la République. On les a bablo mo boyo sala pour faire chier muninga donc ils ont en sensité. Ils ont en sensité bana kati. Li kamunyo c'est la na solution nango. Ils ont ba régler le kamunyo tout. Et elle kamunyo de goya sans que bo trouver la solution. Si vous divorcer c'est bien bon. Merci. Vous en pantino bana kati. Normalement c'est logique. C'est un moment que vous ensemble. Ils ont normal OK na ngam na yo. Ozo sala vie na yo. Acte o ya ko sala wana ko bimisa ba au bon ma photo mo ya kala obimisi wana tango o ba consacrer muninga comme pasteur ils ont bien été pour ngai to wana pays mort na minute ça to wana état de droit na minute o bazo boya violence contre la femme comprendre jamais ko beta moi sinayo ils ont bien été donc yo aussi o étaler ba vidéo wana ba photo wana au poster wana ba réseaux sociaux quand rapport au ridiculiser mobile no combien maman papa ba moni yango et sali bien té et qui dit si personnalité à mobile en tant que mutu na nzambe pour nga na sepel na ngote franchement mais tout moni ba analyse tout moni frère Nabiso confrère Nabiso do Tchagara là ene Nabiso na musala nati le collé oh abutiko to comme mon dit c'est comme si batumso ba comme si yango compte à rendre envers ndeko Nabiso Mike Kalambay tout moni émission oyo confrère Nabiso bayamba qui vient absolument na collé à lobi que abenga kutu Mike Kalambay na émission c'est comme si niveau atumbi to moi batumso ba ça la analyse ba ça contre frère Mike Kalambay par rapport il y a dossier nenga Mike nenge ka Peniel abimisi a étalé ba vérité o essanga étalé
yo d'abord ko mona ngonde ngeni par rapport ya ndenge nati lokolo auti ko loba makambo abimisi vis-à-vis ya Mike Kalamba pona kaka abenga ka na émission donc mona ngoteke on début makambo pe ya penye na ngobimisi ba compte rendre na ba journaliste ekiti temps likambo ezwaka mutu ouais komeli yo lelo lobe ko komela nga comprendre pourquoi likambo mo wekweli mutu na eli congolais aza artiste mo ya mboka la biso pesa ayembela ka biso banzembo oyo esala ka biso bien aza artiste munene chrétien ya mboka na biso babengi arrogant babengi fier babengi il mérite pas d'être pasteur ngai naza pour Mike te naza pour Peniel te pona ngai Peniel aza fautif Mike Kalamba pe aza fautif pourquoi Mike Kalamba aza fautif parce que abetaki moi sineti na ba niveau wana normalement na moni yango eza bien te violence contre la femme eza na minto eza bien te na minto bazo condamner yango o nga na moni yango mabe eza pona pas Peniel plutôt eza maman ibima déjà kala et ça na déjà kala tango makambo o ibima Peniel gena Mike bana o solaté ba procédure à divorce ezaki abimisa ba vidéo te mais aye ko bimisa nga tango bali ba concentrer muninga pasteur au monde on te que ezana ba jalousie mo be wana kati za bilo mo bo esala mi wana eza ya na sensité nga na condamné Peniel en même temps na condamné Mike Kalamba mais na pesa beaucoup plus faute et dans Peniel parce que ata papa ya ba do lo bela est-ce que mon émission na ti lokola saleli Mike Mike Kalamba ndenge alobi ba makambo alobi c'est comme si eza lisusu analyste et comme que c'est comme si bazana problème bango na Mike Kalamba par rapport makambo ya Mike Kalamba Mike Kalamba eza privé na bango eza na kati ya vie privée parce que mudunia sera parfait ici ce qui est amso sala ki on ba le pourquoi mais toujours mon ngo na lo bake ba tumsu ba komi ko zongi c'est la Mike Kalamba c'est comme si ça comme rencontre nati lokola ça nati lokole aza journaliste Mike Kalamba aza chanteur chrétien comprendre eza na rapport mon côté ya ko ya boyaka émission moni lelo pe zongele retour mon frère Petit Temps ça n'a rien à voir yango vena biso pe nati lokola tumbi abengi abiki c'est arrogant nati lokole marambwana ça n'a rien à voir na mamna bino ba rendre bengo une émission oyo ça l'émission na ye et abo aye qui a vu moi contre temps mo yango faut au dans la vie privée ne bon le na télé yango bazo parce que bato c'est ba opesa bazo soutenir ka Peniel mais non mais mutu mo da soutenir frère Mike Kalamba parce que silence na ye c'est le temps que Mosani na Nzambe et c'est tant toloba likamo ngana yo ba chroniqueur ba journaliste ba éducateur ya masse si tant likamo et commis na mboka cause na parti primo boete faut le ba mamoisa normal ngana lo bien Mike Kalamba aza fautif Peniel pe aza fautif. Pourquoi Peniel aza fautif parce que eza ba image ya kala mais abimission kana tango bali ba consacrer muninga pa akoma pasteur comment te que ça en sens té eza ba jalousie mais oui maman combien bazana ba parler na ba moni ba papa combien ba yini Mike Kalamba kona makambo kona violence contre la femme contre moi c'est en sens té ils en sont franchement na CP na ngote po aza mobali lokola ngai na yo likambo ekomeli wana ekokomela yo ekomela ngai to ekomela ndeko na biso cameraman ils en sont jamais bako mai nani ndeko na biso na tikola ko sa ba biloko ya bo eza bien te eza mabe eza bien te aza journaliste oui oza journaliste faut jamais ko za parti pris Peniel normalement babeta ki eza mabe ngape na CP na ngote na part parce que batrace wana ya komona eza mabe eza bien te mais na façon mo bope Mike Kalamba pe Peniel pe eza mutema mabe non Peniel alobi yango alobi ke eza eloko moko abombaki elilo ninge pesa ngo passe parce que ngai question na tuna yango tuna babi ke Peniel abota a bala na 18 ans moi na pasteur Poigny a se consacrer na baétude ndeko na ngai pourquoi makambo wana et ça fait au moins il y a montre des ça fait au moins beaucoup de temps que ce moment les cas là bah ça là bah procédure à divorce bah bon na bango déjà Mike Kalamba avant na yé moko azo luka moyen un jour pas ko bala yé pas faire na quoi ça fait beaucoup de temps comment les locaux maman a sorti ba vidéo na a posté maman na réseaux sociaux au moment que exactement et là au moment tricage moi et beta mi on va faire chier ndeko na biso mobile comprendre nga on le bana bateau bana na biso na mokili bana mibali ba maman ba papa Mike Kalamba aza fautif bien sûr a beti
asali violence contre moi si na ex moi si na ye Peniel. Mais babota bana kati wana. Isa faut botala batala avenir éducation ya bana na bango quand même. Bana na baza wana comme ba mo na blog na réseaux sociaux, isa bien te ye Peniel wana aza intellectuel. Mais Peniel a peu moi muke faut koyeba. Aza mo na muke mais atanga classe. Aza trop jeune. Aza mo na muke mais atanga classe. Aza bien instruite. Comprendre? Mais jamais ko ça ba blog na télé. Aux yeux qui va bloquer on a réseaux sociaux bah on a pas dans téléphone bah on a bloqué bongo papa saliboy mais kalamba saliboy et ça bien te pour l'éducation ya bana na ba tu ko ba tala mo bana mo kinumba ba yi na papa ya bana na yo mais ça papa na bana na yo et ça te so bokabwani mais kalamba ya tinde la bana a scolariser bana na été comprendre et ça te so bokabwani mais kalamba a tinda mbongo na famille ya papa bana a aider bana na été bana bana kati à moi il faut protéger mobile non pour na ya bana na yo et c'est normal comme ko ça blog bongo ozo va vidéo au bois ka bongo malgré que ça exam et mambeleka pourquoi pas tant maman et ça qui non fraîche au bimisa va vidéo na te po ça mana l'état ou ça là qui monter au salon siko c'est pas normal mon frère c'est pas normal c'est ça. Ouais, merci beaucoup Jimmy, on a sûr que tout ça continue et siko l'autre monde a affaire en okaka na kati tout le monde on a réseaux sociaux. L'autre moni ti le silence il y a frère Michael Lamba invité déjà si Michael Lamba a lobby par rapport il y a affaire en haut maman est-ce que même dans les réseaux sociaux est-ce que a lobby déjà moi le mot par rapport à Maramba oui on a la Michael Lamba plutôt a lobby Michael Lamba a lobby a regretté a lobby qui on peut un message pour na Peniel a qui Peniel oza lelo na mitu azo capacité ko zanga mwasi ma abo ya ko boko la bana na ye azo regretter na ngoti siko tala degré mutu aza kolela abi asengi pardon na batinyo so balona na biso na mokilabi aza homme agressivité aza rapa agressivité au ce moment dans les réseaux sociaux wana isa ba image mo ya kala bo pardonner asengi pardon même na balona na biso na monde entier moi jeune moi na mbalangani asali violence koleka na télé asenga ba bolimbisi asi racheter pour Marambouana. Pour moi, non pas ça conseil na Mike Kalambai. Aza artiste musicien chrétien. Pour na kobala. Cette fois-ci il faut aluka moi si oya koki kobala. Comprendre? Donc pour na koloba bien, Peniel aza qui prêté à kobala frère Mike. Peniel aza qui prêté, aza pe moi aza dignité à kobala. C'est comme si le papa de Peniel c'est un pasteur. C'est comme si les acquis on dit moi libala mon père. Mais to bota ramité mati parce que ba acte pe à Peniel ça montre pas électrique. Ba acte ne wana amona déjà aza en parce que quand on a contre Peniel parce que pas que les réseaux sociaux ça au Kabwana. Il y a d'autres personnes qui soutiennent Mike notre frère Mike Kalambai, ba tout ça soutenir Peniel. Parce que ça parce que yo moni vena biso na ti lokole o ya sali abimisi compte c'est rendre on dirait azala ka ennemi à Mike Kalambai. Na ti lokole pour nga aza faux journaliste. Journaliste à la partie pris à bon moto ou à nos côtés la moto. Il y a problème oh il y a lobby qui a benga Mike Kalambai. Mais ils ont un sens cité Peggy Titan, ils ont un sens cité. Et c'est on a bien encore une émission il y a côté on faut qu'on tourne la vie privée moto. On va dans la vie privée dans la télé, ils ont un sens cité. Ils ont journaliste, c'est faux éducateur et masse aux porter pour aux appels contractés. Mais ils ont un sens cité moi c'est normal. Être yo mo Peggy Titan c'est normal. Ils ont normalité mon frère. Ah bah quand ça batte. Ils ont normal quand ça en est. Quand ça parce que Batumsu baza contre frère Mike Kalambai, ba dit qu'il n'est pas dit d'être pasteur, ba sali na nzambe bango nyoso ba comme ba escroc, boyena boy Batumsu balinga ba boycotter même ba ba ka sunzembo Mike Kalambai surtout ba chroniqueur. Déjà to ka déjà ba propos tenu au frère Nabiso nati lokola lobaki donc au monde que azana problème moi monter ba Mike Kalambai. Peki titanga naza porter naza contenter dans tout le monde tout à l'heure là. Comprendre? Ngana zo mi tchala place à Kimobali. Hier na ti lokole wana aza mobali lokolonga amitia na place na aza pe marié ya bala amitia na place na ya Mike Kalambai na minti oyo moi si bosali bozana ba réclamement bo il est kana ngokala bana bana kati elonga na mona eza grave boboza na bana
bana déjà basangisa déjà des familles déjà bana déjà basangisa bato basangisa makambo ebimaki ebele ya bana wana ke Mike Kalamba yaki opesa bana $40 tokoki on a réseaux sociaux ke baokabola ndenge nini est-ce que babloka bongo ezobima parce que ozomonaki makambo yango ezomataka de plus en plus déjà Mike Kalamba est déjà aza mutu moko boye aza homme garçon moko boye se respectaka non un an nous normalement bazofinga naza muluba te bazojuge mingi babi ke infidélité pelo ke bomi frère Mike Kalamba longo na pesa conseil mobile eloko oyo penel azolela mingi abomba mingi babi l'infidélité biso pe mibali ondie tozotonda te okozoza marié mais mwasi aza rideau ya ndako te moni lopete oyo batiaka na loboko a so deya bazwi yo mwasi batie déjà eloko oyo bapesi yo valeur moko du monde entier na miso ya basi nyonso tu combien de mibali de basi oyo baoluka bamabala so bazwi yo batie yo na ndako jalousie eza nango normal zou eza normal eza permis na bolingo mais eza te ke okota okoma na badegré moko boye mobali mpe bayaka mobali mpe makambo esukaka moto esukaka yo okutana na mwasi moko te osala bajour moko boye eza nango bongo te mais acrée univers moko boye ya makambo moko boye yo moko toyebi nango te no okutana nango te ya des fois mona mpe bosiliki mobeti mpe mwasi no mbata eyaka nango eyaka et on appelle ça conscient de la fille moi si à ça la concurrence dans mon balité moi je dois tu na ndaku vana ka ndaku ba pesa déjà valeur ba tu na ndaku ma bene mo bali ce qui appelle ça ka yo reliate appelle ça ko melate appelle ça ko nyoso appelle ça ko bolingo oyo zo lukate na ndaku so ko bi ko landela téléphone mo bala ça la bobengi wono ozo creuser propre tombe na yo mon frère comprendre penya aza jeune aza moi si kitoko et le rebomi eza bazua moko boye ya mal placé Mike Kalamba aza mobali penel aza non solide vraiment rozala ya ko maîtriser elle n'est pas digne elle n'est pas digne d'être mariée oui elle est trop jeune parce que moi na koli na États-Unis au lieu à se concentrer na ba étude mazaki to concentrer na libala on va dire que quelque part on peut sa faute nani na Peniel alingaki libala to famille parce que le père de Peniel c'est un pasteur hein on faut tout rectifier non mukie ba maman biso ba bala on a âge 15 ans oui ba 16 ans Peniel a eu pour bala normalement 18 ans 20 ans déjà aux mère des mères ndako aux jouer rôle la maman na ndako ils sont dans cas que entourage yo moi ceux qui déjà bali faut qui m'a entourage moko boy songolo moi ceux déjà va bali bala tu déjà pété faut qui m'a entourage comprendre parce que ça là ils apprennent à jouer c'est que ça va bali faut no so moi ça qui mobile qui musala au moto landi mobile aux élites au bima ou ba no tambola pa no landa gai mais on a peu si confusion dans couple Kalamba on a ngai eza bazua bazua poto monde ngona ba ben nazolo ba infidélité yo zolo belazua infidélité mon frère par rapport à moto elle a vécu ça dans leur couple mais yo zolo belazua elle parle de l'infidélité mais toi tu parles de joie parce que nous sommes une église au milieu du village tout ça la analyse tant va dans le barazua moi ça ça la zoua ça la zoua parce que azo prétendre que mon bal na azo tricher mais l'aime soit moni na ngote si comprendre yono les aba zoua moko mal placé on de sali que mamwe ko maboy yana basi musu baza mitema minene mobali na ngai nzambe ga sunga ya za soit disant mon pasteur il doit prier elle doit prier asambela ko ta mabondeli nzambe sunga kulibala na ngai mais ya sali ngote directement agir dans la façon comme si un divorce les autres comme on est commis boy pour nanga ils azoua ils ba jalousie mal placée yo au mon téléphone on ba no sonner moni moi mais to yebi lo mo boy tant ba bala na kabazala kana ba marin na ba parrain est-ce que tant déjà bon besoin de problème rôle ya bateau ba c'est bon bien ba sage ba la ba parents na bango c'est comme si ba jouer rôle moroté na problème ya Mike Kalamba ina moi sinaé parce que tu bien on na famille moi conseil ils ont raté moi ni c'est comme si bango bazaki on dirait dispersé on dirait bazanga ki moi ba moko ba winga ba soutenir bango par rapport à que surtout biso na ba luba ceux qui déjà si bobala na moi si boko kabona ka bongo te so likambo ezali est-ce que bazanga ipe bato enfant ni sa bango te amsusu c'est un petit peu peiner la boy qui parce que na yebi que famille il y a Peniel ne baza bon il y a des responsables papa n'est pasteur parce que là on est petit confusion tina niveau oyo ba comme que Peniel ya ko étaler vie privée na que ya ko étaler ba photo boy na réseaux sociaux petit temps message ya Mike Kalamba ezaki clé
message ya Mike Kalambai na télé na réseaux sociaux des gens circulé on a yoka qui azoloba avec de larmes aux yeux en tant que mobali o aza abattu comprendre azoloba ke na ti lelo na regrettera pourquoi na maman ya bana nanga pembeni te bana nanga bazana ba éducation ni na regrettera ti lelo azo regretter Peniel et azo regretter azoloba na batu ba maman ba papa bolana ba photo ani za ba photo ya kala ceux qui va mona yoka c'est nécessité comme tina ni bonne agression violence ya bongo vraiment Kalambai boy pe ka s'excuser mais tant que na kati ya libala tant les choses na moi c'est comme c'est beau et comme me pénali mon frère l'erreur est humaine oui et comme là tu na vie au vivre na couple na moi si mo boy apesi ba kanda mo boy beti epe et comme là on note na boité mais le faut ba que basani na nzambe baza sous ba exemplaire te ba komi comme la mauvaise réputation tout le monde est avec notre frère Nabiso au moins ça veut dire frère Matou Samuel tout le monde on a José Nzita c'est comme si ba chantre chrétien ba komi comme Samuel sous réputation qui bonzambango par rapport à Maramusu na yebité le lo vraiment remonter que non vaut mieux que non mutabala ne pas une so que na au chantre ba komi plus na ba comportement mabe que bato ba ebinzambete ozomona on que quelque part confusion comme kota entre bana nzambe bango na bango après tout ça na biso mais na basala nzambe oui to yebi yango ndenge zala Mike Kalambai za mutu na nzambe ba makambu na ye ba blog na ye ba vie privée na ye bango na salaka ça langage que lui avec son Dieu ne jugez point comprendre mon frère ngai no to mais en tout cas ndé ba komi ko mona ke baza ba exemple à suivre été par rapport à ba comportement mona ki ndenge frère na so Matou Samuel ndenge nini moi si ba vérité abimisaki o abimisaki ma lui ke no aza muta ba kisi boy na boy ba biloko bongo pe to mona ka ça part les autres ne ka même façon na opinion la sali frère Mike Kalambai mon frère ngai no to na misu mi balé monde obscur tout monde en ngoté monde spirituel tout monde en ngoté ya on lobelo mo boy total biso to mona o ezomo etozomona ona o tozomona to mona mambo eza fit o eza physique o eza physique te to tikela ngo nzambe na nzamba jeje bango comprendre donc on a loba yango donc Moïse Mbiye Mike Kalambai Matou Samuel to ka banzemo apesa biso ya éducation to so éducation o etikali na mo balukaka wa etali ba nzambe na bango wana komi contexte mususu komi to sali to sa émission mususu comprendre na mito to lobela mambu ya Peniel ngapo na ngai Peniel aza fautif Mike Kalambai aza fautif pourquoi Mike Kalambai aza fautif parce que asala ki violence contre moi sinaye abeteke ba sentir bongo et ça les ba cicatrice pour na ngai na mona eza mabe na miso batu mais et ça mambo ya kana on ba couple moi c'est mobile pour aussi moi ça asala apeso kana na ba degré mo siliki pe osali ba bilo mo bongo et ya kana ngo eza ngo étrangeté ba bana so na poto ba bana so partout dans le monde ba ebi ke mambo ndengele kaka eza ngo normalement e couple na ba couple tout comprendre pour na Peniel na PCP faute parce que Mike Kalambai za papa ya bana na ye papa ya bana na ye bana kati makambo eleka déjà kala eza ba photo ya kala mais à gardango tina niveau que ba consacrer Mike Kalambai comme pasteur ya église na ye moko ça l'église na ye moko mbala moko ba poster ba vidéo wana po kaka pour faire chier mobali na yo to lo ba que c'est que ba nati le collé baza derrière ndenge ba nuire le réputation ya frère Mike Kalambai parce que comme il concentré pasteur parce que tout le monde qui tellement battu mususu parce que le faut bango qui comme décan battu mususu bazo soutenir Mike Kalambai battu mususu bazo soutenir Peniel pour na nga biso pito na bando kwa basi to ko ndima ngote mais pour na nga na za nga tous les deux côtés donc on a soutenir frère na so Mike Kalambai na zo soutenir pas Peniel mais battu mususu ba na ngona motina o ba lo ba kentima jalousie neti o vena biso na ti lokola sali on est lobi ke obenga ka frère Mike Kalambai na émission est-ce que ba biloko bongo okoyi na ti lokole wana longa na loba na ti lokole pona ngai aza journaliste moko boye akoki ko éduquer master alingaka ko sangisa ta lingaka ko panzana mutabo ayaki na émission na yote c'est oyebi ba coste et cause na pe soit azalaki occupé na maman boye soit asalaki lo mo bo esali ke azo contre-temps yo on mambu ya vie privée na ye yo on robimisa on tv on ko soupçonner moi si on va Peniel mamuna on robeta ba désert on soupçonner Mike Kalambai ils ont un système mon frère il y a un journaliste face au azala na katika jamais ko za
ou contre. Ils ont un sens té. Pendant qu'on a condamné nous hier nous nati le collé wana condamné à ça faux journaliste. Nati le collé à ça faux journaliste rosa bongo té. Atika via Mike Kalambai. Atika Mike Kalambai ça la vie n'est pas à balati. Les autres me comme lié. Mambo Mike Kalambai azo sibi c'est comme les la ministre oh. Aolobanine. Comprendre yozo ozo loba na moi mobali bongo on a craché sur lui quand vaguement ba mona yozo loba c'est pas normal yozo journaliste faut dans la katikati ozo défendre ba mi balé une église au milieu du village mais oui normalement net pegi tito le besoin la katikati yo côté la Mike au côté la pegnelté mais rapidement bande quoi basi quoi normalement biso beto zo vivre to na moto bali grande bali biso no to bali na biso te mais normalement to bala ils ba conseil moto to à la fin tout temps to bala to à la l'aise. Non, non, na beta moi c'était dans un couple. Non, na beta té. Ah, bisanga. Ok, merci beaucoup mon frère Jimmy. Je pense qu'on est à la fin de notre analyse sur le net par rapport à l'affaire agression. Il y a affaire Nabiso Peniel. Donc je pense que le monde de la fin ne va pas retenir ni par rapport à l'analyse autre sali et puis en plus dédicace. Ouais, na pesi au merci Peggy Titan, na pesi balance balance Nabiso Bambote trop pour nangai nazo loba beaucoup plus que Mike Kalambai aza mosali na nzambe na bi totala o biso tozomona tozwaka ba conseil o bapesa biso à travers ba nzembo na bango o etikali na kati ba vie na ye privé asalaka wana eza vie na ye malgré za star wana eza vie na ye soki asalaka mobulu soki aza ndumba eza vie na ye Peniel o ngana opesa conseil en tant que boy Peniel faut za motema monene so za motema monene te na bolingo na bakuna na libala o bala mobali nyoso bando bala bando kabona ka boy. Moi, c'est tout des bâtiments de l'alliance, aux à cœur dur, aux bandes aussi supportant mieux tout. Tout comme fait de vendre maman, ma mère, tout bazole là. Eh, mon bel, il y a un an kaka, ma père n'a pas ça, ma mère n'a pas des arts trop. Il y a un an. Mais tout le monde qui va âge, moi, les hommes âge. Tant bon, mon qui va comme âge, moi, bon, mon tigre, va consacrer ma bonne vie. Mais tant pas bali aux années jeunes. Zala d'ailleurs constaté que Zala constaté les balles na boza bo vivre vie na mino erré yo aussi au lingi na au divorce et silika wana te obimisi ba photo ya kala poko faire chier muninga pona ngana pesa conseil il faut zala motema munene na libala ezala mambo ebele so te ba beti yo boza te ke o bando ko bimisa na ba réseaux sociaux zala ezemo itala monde entier na bo BBC réputation ya mobali na yo c'est pas normal. Merci beaucoup na pesi mbote na bienvenue au Escobar na pesi mbote na Jisenduku na pesi mbote na Nora Mondonga bienvenue Masudi les japonais célèbres babino bambote na bino pour plus de contacts au benga on a plus 243 89 813 315 3 plus 243 89 813 3 on a besoin na WhatsApp na pesi bino bambote trop. Merci beaucoup Peki. Ouais, je pense que pour nanga na Bakisara qui va tout brosser la analyse concernant affaire il y a Mike Kalambai na Peniel vraiment beaucoup misu ba côté en jalousie neti Venabiso vraiment na tilo collé to regretter parce que ba argument yo côté ici pour no ya monto benga une émission donc yango faut bimisa ba bilo kwa boye donc ngaku naza surpris ne ba isinga que les a consacré comme pasteur donc je pense que frère Mike Kalambai zapi na mabe na pas na malamu na lokola pe yo na libala no babili kamozo aka monto donc biso doza to ba analyse sur le net lolaka ya Congo par rapport à analyse net moni Mike Kalambai affaire agression et à Peniel où les Canadiens déjà tout charade que 2 ans parce que moi on a déjà coxé 2 ans à faire et les cas qui t'ont mazaki nazem il y a 5 mois. Donc quant à moi je dis un grand merci. On se retrouve à la prochaine toujours dans la même chaîne donc c'était la Peggy Titan le parallèle intelligent de la presse. Bye.